Mbote, mbote, mbote bandeko ya solo bongo penza ngai wabino zikoti mayuma tembo ya mwanda. Ya solo bongo penza lelo toye lisusu kaka kotangela bino les saboteurs de l'authenticité. Na yango wana esengeli na ngai ya mbote nazwa penza solo bongo maloba to natangela bino mukando oyo esengeli na ngai namilakisa epai na bino. Ngai ya solo bongo penza kombo na ngai zikoti mayuma tembo de mwanda. Kedika kibeni bampangi mono de la mene vantadiseno kumbwa me zikoti mayuma tembo de mwanda. Ngai mama na ngai ya solo bongo penza azomi na ituka ya bwende, tata na ngai azomi solo bongo penza na ituka ya kindamba, yango na ngai nazali bwende kindamba. Kedika kibeni bampangi nguri ame vuilu mulovula la bwende, sedi ame vuilu muvula la kindamba, idina mono imwe bwende kindamba. Ya solo bongo pena bandeko mbale leki tosukaki na nzela na biso to na mukanda na biso ya mwambe lelo ya solo bongo pena toke na mukanda na biso ya libwa esika bitoko zwa bongo kapu kya nzole tunabaka kapu kya nzole mukanda wa ya voix tunabaka kapu kya nzole esika moko bongo pena ekomami na monoko ya bapaya chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a biso tokotanga solo bongo pena l'opium du peuple. Na yango solo bongo pena bandeko po nazala na kokosote na mai nazali kotanga awa na salisa ya solo bongo pena misu nanga na lati maneti. Donc tozotanga chapitre ya mibale kapu kya nzole na nzela na biso ya mibale tokotanga bongo l'opium du peuple. Jésus vient bientôt. On a titre na biso ya yambo na l'opium du peuple. Jésus vient bientôt. Un prophète s'élève en Israël. Il s'appelle Jésus-Christ. Il donne son message aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus meurt en l'an 33. L'esprit du Christ descend sur ses adeptes et leur ordonne de diffuser son message au Moyen-Orient, de sauter l'Afrique et d'aller l'installer en Europe, où ce message restera cantonné pendant plus de 1400 ans. Ya solo bongo penza bandeko nde tuti kotanga awa tango ya solo bongo Yesu akufaki, ye ya solo bongo penza tindaki penza molimo epai ya balandi na ye ete bakende solo bongo penza kopanza sango oyo ye ya makambo na ye ayelaki bongo bakende yango na Europe na Occident. Ya solo bongo penza bango bakatisaki ngambu ya Afrique po boyebi Moyen-Orient pa eza po oya na Occident esengeli te okata penza Afrique. Donc bakatisaki penza kachopa baye kokende kuna na Europe na Occident pa bango penza bakende komema sango na bango. Donc basotaki biso toyeba siko pona nini basotaki biso. Arrivé au 15e siècle, l'Occident va à la recherche des richesses du monde. Ainsi est-il venu envahir l'Afrique en y apportant sa religion en tant que religion dit colonisateur et principal instrument de travail pour la colonisation culturelle du monde négro-africain. Ya solo bongo penza tomoni bindele ndenge bayaka penza na 1500 ya solo bongo penza na mboka na biso ya Afrique po pasi nzala ndenge kotela bango po penza ka mboka nzala. Europe pena mboka malili nzala ya ndenge na ndenge ya solo bongo pena esengelaki na bango bakende musika pona koluka batambolaki solo bongo pena bamboka ebele kasi ntango bayaki na Afrique nde esika bayaki kokuta pena bomengo ya solo. Ainsi donc au 15e siècle l'envahisseur vient en Afrique et commence son travail d'expoliation. Ya solo bongo pena tanga comme na 15e siècle ayaki pena bongo solo pena en Afrique aye ya bandi envahisseur donc obisi to benga na Kikongo mundwariri donc envahisseur mundele donc mundele na Kikongo la ici envahisseur donc bakoko na so bazaki so bamoni mundele bakimi po bazako benga bango bandundu bazako benga bango bandundu bazako benga bango mindele te mundele na vrai Kikongo mundele la ici envahisseur siko bakoko na so bachaki code soki donc bamoni mutu wana zoya mbalamo babeleli mundele ale bayebi ke bato wana baya kobomaka biso baya kolela biso makambo ebele ale
ba kimi to ba ko zwa minduki ba flèche ba nini po ba take bango po ba yeba ke baza ba envahisseur. Donc mundele elakisi envahisseur. Moni boye ko moi quelque chose là. Mundele elakisi envahisseur. Mo poso na bango wana ya rose o eza rose wana na kikongo elakisi ndundu. Donc couleur or yango monaka ba ndundu baza na or ebele. Donc ba benga bango ba ndundu. Donc les gens qui possèdent de l'or. Donc bandundu kombo bandundu na po bandundu baza ba Congo yango moniki ba benga bon bandundu. Donc ndundu lekisi or couleur wana ya or yango Congo eza ndundu yango benga bon bandundu. So les gens qui possèdent de l'or oyekoli biso or boania ne mwanda semilongo ya Congo ne makandela comment mukando de 1988 comment on a 1988 oui ça dit 32 ans. Mvula tuku misato na mibale mimvu makuma tatu yezole omoni musala mutasala na vie. Donc omoni bango lokola baza oya ndongo na leba ye pena na makambo wana ko prophétiser makambo Jésus vient. Donc biloko mo ande wana na 15e siècle nde ba ko envahir ba mboka na biso et tout. Des prophètes et d'autres nationalistes se lèvent et mobilise le peuple pour combattre l'envahisseur. Donc il y a solo bongo penza ba nationaliste mususu o bena ba fongola miso ya solo bongo bena ba ndeko ba telemaki pona bunda na ba envahisseur o po ba monangi ba onde ba yaki na makamala muté ko mema biloko na biso nyonso ko kendaka na yango. Les colonisateurs utilisent alors tous les moyens pour détourner les Africains de leurs ancêtres et leur Dieu. Bolimi sebandeko ya solo pena mwana bimaki abosana ki fongola. Kato fongola. Bolimi sebandeko makambo kitoko boye bongaka te na kata na bandela yango na fongoleli mwana po akota po eza entre autres musala na biso oyo toyeli awa na mokili oyo ya se. Donc, les colonisateurs utilisent tous les moyens pour détourner les Africains de leurs ancêtres. Donc, basalaki nyonso penza oyo esengelaki po ba bungisa biso solo bongo penza na nzela ya bakoko na biso. Donc, pona yango tutanga de leur Dieu, de leur langue, donc de leur culture. Donc, na bonzambe na bango, na minoko na biso, et puis na bokoko bwa biso, to lusansu, biso ne tobenga na kikongo lusansu. Et y remplacer la religion coloniale et le culte de la culture des colonisateurs. Ni to tikoloba awa, ba zuo ya biso, ba bombi, ba zi solo bongo penza ya bango, ba komi kolakisa biso, boye makamu na bango, boye bina bango na makamu na bango nyonso. Donc, wana nyonso po ba bungisa biso. Au XVIe siècle, l'Afrique se met à bouillonner. Ainsi, les prêtres de la religion coloniale utilisent tous les moyens pour convaincre les croyants africains de ne pas combattre la colonisation. Ya solo bongo pena bandeko bakoko na biso batelemaki pena bongo solo bongo makasi pona ko bunda pena likambo bango bayaki coloniser. Pourtant ba moni ke bato makambo ye nango eza pena makambo ya biso te babungisa biso bokoko na biso, babungisa biso bonzambe na biso, babungisa biso eleli na biso po soko ozolia wangila. Ozolia wangila ozosaila bokoko na. So oza mwengi dika ozosaila bokoko na. So ozolia soko di kondo ozosaila bokoko na yo. Omoni so ozolia nini o to bengi lisusu ngwangula. Pondo ngwangula ozosaila bokoko na yo. So ozolia lisusu o biso manyanga to linganga mingi pondu wa bengi mbodia bola. Mbodia bola. Pondu moko bakanga na makasa makemba fermenté benga ngo mbodia bola. Donc, ozo salela bokoko na yo. Makaski la, ozo salela bokoko na yo. Wandu, ozo salela bokoko na yo. Siko bango ba ye penda ko longola biso na makambo wana, po ba bungisa biso na bokoko na makambo nyonso surtout. Donc, voilà. Il leur demande d'endurer toutes les injustices car Jésus vient bientôt pour établir les paradis sur la terre. Donc, ba bina bango. Donc, ba longola makambo na nyonso surtout parce que Yesu azo ya kala mingi te pona kozongisa kotonga penda ya solo bongo pena paradis ana mokili ya se. Bozongo na nde ba dérouter biso. Les croyants africains acceptent donc bandimi oyo bakotaki solo bongo pena na lingombo bapaya bandimaki yango.
bolimisi bandeko bandimaki yango na yango esengeli na ngai namela mwa mai mpona longola mwa nkokoso oyo ezokobundisa ngai na kati na mongongo. Croise les bras, donc bandimaki ya solo bongo pena bango, croise les bras et se mettent à attendre, à espérer en regardant de temps en temps au ciel pour voir si Jésus ne vient pas. Ya solo bongo pena bango bakomaki penda bolembu bakotaki bolembu batiki pena solo bongo pena ko bunda obiso to benga ki kesa batiki baba kitisi pena ki mobali na bango na se pona nini batalaka o Jésus azoya kala mingi te esengeli na biso pena solo bongo to milengele to sala lisusu te to bundisa susu ba mindele te po Yesu azoya kala mingi te. Face à toutes les souffrances dues aux injustices du régime colonial, on dit aux croyants africains que au temps de la fin, la vie sera très difficile. Jésus l'a déjà prophétisé. Donc, balbi na bango ke donc ba mule ba pasane koti ba tala Jésus ya gate, balbi na bango pena ke non, Yesu alobai ke ya solo pena na tango ya suka pasi e ko kota pena na bomoi na biso. Donc po koma na ye, donc boye na ye e komi solo bongo penza pembeni. Jésus l'a déjà prophétisé, donc Yesu ya solo bongo pena ici à sakola yango. Tala lokuta. Nous sommes au temps de la fin. To komi na ngonga ya suka Yesu isali bongo pena etikali mukeye pena solo bongo aya. Alpe balobi na biso lisusu to tanga bongo to balola ere ceux qui pleurent et sengona o bazokolela car ils seront consolés po bazala consolés. Donc esengeli mutu amona pasi anyokoma donc alela azala po ba consoler sima. Ozomona donc ndenge bazokosa biso awa na mukando oyo ndenge donc kongo azolakisa nde bazokosa biso pena bato po ekomama na mikanda na bango wana. Car ils seront consolés bakozala consolés. Donc esengeli mutu amona pasi alela anyokoma po azala consolé après. Est-ce que ça pena bongo sosola yo mutu ozolanda ngai sosola na makambo nyonso tozali koloba awa ere les pauvres esenguna ba pauvre tato nzambe. Est-ce que bo kozanga kimputu po kimputu elakisi pauvreté kimputu pena eza pena foza na esengo balobi ke mutu aza na eloko te aza na esengo ya solo wana tato nzambe tala ndenge bakosa biso. Car le royaume des cieux est à eux po bokonzi ya likolo eza ya bango. Quel lokuta omona pe ba mikolo pe ndenge ba pasteur batondi bongo solo kokosa bayaya na biso donc ba mama na bana na bandeko na biso nyonso pona o bozala boye parce que bokonzi ya likolo eleki nyonso. Quel lokuta sepela awa ozosepela ozosepelisa nzoto ozosepelisa pe molimo eza teke nde nzoto kosepelisa ngo na molimo nsima lukuta ya ndenge wana yaka na bundu ya kongo ozama te ya solo po balimbolo balukuta oyo nyonso oyeba ya solo bongo pena kosambela tata nzambe po ozwa nyonso oza nango posa ntango ozana na mokili po okolisaka pe molimo na yo pamba te ntango yo kokende na mokili ya molimo ya solo bandima yo osalelaki mosuni osalelaki pe kinsuni biso bakongo toloba sala sambila. Ainsi on arrive au XVIIe siècle. Puis, au XVIIIe siècle, Jésus ne vient toujours pas. Donc, comme il a 1700, donc, il y a funda dimosi, kama nsamboria, yen kama nana, donc, comme il bongo solo bongo penda, na mvula, na mibu, koto yoko, na tuku sambo, pe na tuku mwambe, ya solo bongo penda, Yesu azalaika kakoyate. L'Afrique devient très pauvre, car son sous-sol gorgé de richesses colossales est passé sous le contrôle de l'envahisseur qui devient très riche au détriment des Africains qu'on a réussi à endormir grâce à quelques versets bibliques. Ya solo bongo pena bandeko passe kotaki makasi donc richesse na biso ekomi na maboko ya mindele bamboka na biso bamabele na biso biloko bozwi na biso nyonso tata nzambe atiela biso na mokili na biso ya se na mboka na biso ya kachopa ekomi ya solo bongo pena na maboko na bango bakomi kokamba bango bakomi kosimba bango ali omoni biso tokomi bamputu tokomi bato bazanga eloko mobola tokomi babola po na kolanda makambo oyo bango bayelaki biso omoni ndenge tosuki mpona nini baversa biblique elalisa bato pongi ya solo
tata mana kolalisa bato pongi donc ezo kokoba solo seko kolalisa bato pongi tina moyo mwa lelo yango na biso totelemi mpona kotelemisa bino bofungula matoi boyoka biso epuis bofungola bacerveau oyo bakanga bino mpo bolanda nzela ya bakoko na bino soki olandi yango te katiopa wana ekokende bomoni na Amérique nde bazomoboma biso kala mingi te biso awa mpe na Europe bakona koboma biso ndenge wana tosala makasi tokende kotonga baetonga na biso mwana mongala tonga na mboka bangala mwana ya Kasai tonga na Kasai mwana ya Katanga tonga na Katanga mwana Manyema tonga na Manyema mwana Uturi tonga na Uturi mwana Goma tonga na Goma mwana Mukongo atongaka pa mosusu te mwana Mukongo atongaka na mabele bakongo na Kisasa to na Congo Central Congo de Kati autrement dit ti na Congo de Mulaza Bandundu bana bakongo batongaka na mabele na bango yango esengeli na bino mpe botonga na mabele na bino po totombwama biso nyonso nzela moko oyo ya kosambela anuarite na bokoko asambeli na ye mpo nayebi nanga te kuna so bozala na bokoko na bino nini kasi biso bayaya vita kimpa bamvuluziki mbangu bayaya mafuta bazali bongo na bongo na ne vita kanga bambuta mbumba babweta mbongo bayaya bambuta machwa bazali biso na kachopa bambuta sima utoko bazali oyo biso bakongo tokumisaka ntango nyonso po bapesa biso nguya yango monaka bakongo kingunza esilaka te Au 19e siècle, l'Afrique commence à s'agiter. L'église coloniale reprend les rumeurs de que Jésus revient bientôt. Il y a seulement un temps où biso to telema ki na 19e siècle bambuta na biso bambuta kasavubu bambuta mbumba bambuta sima otoko bambuta orden bambuta neto batelema ki mpona makambo ya indépendance bambuta na biso nzenza landu bambuta na biso kingotolo batelemaki bambuta bachikama batelemaki bambuta yulu bambuta Filbert yulu donc na Congo de fois batelemaki na 19e siècle bambuta mpadi batelemaki penza ya solo bongo penza mpona kobundela kachopa na 19e siècle bango monaki makambo les Africains fidèles de l'église coloniale se remettent à attendre jusqu'à ce que en 1918-85, on leur apprend que les puissants coloniaux se sont partagés l'Afrique et la conférence de Berlin. Il y a solo bongo penda bomoni ndenge penda na 1885 donc mumvu wa funda kama nana lunana ye tanu donc na mubuya kotomoko kama mwambe na tuku mwambe na mitano alobi penza malamu tuku mwambe na mitano ya solo bongo penza mindele bake kokabola mboka na biso na Berlin et baafricain oyo ya Yezu bango batangami kaka ke Jésus revient bientôt. Vers les années 50, lorsque l'Afrique s'était remise à s'agiter, l'église coloniale dit aux croyants africains de faire attention pour ne pas perdre leurs âmes et aller en enfer éternel, car Jésus vient bientôt, très bientôt pour établir le paradis sur terre. Sourds à tous les baratins, les Africains éclairés sont entrés dans la lutte, conformément au plan de Dieu pour la restauration de l'Afrique. Vers les 1960, comme couronnement de leurs efforts bénis par Dieu, l'Afrique est entrée dans l'ère de la première indépendance. Ya solo bongo pena bandeko bomoni na 1950 ndenge bafumu kimbangu batelema na 1921 batelema solo bongo pena batu milimo na bango ezongaki penza po na puissance wana bayaki batindaki baesprit bango pa bazaki na baboloko bambuta sima otoko babweta mbongo bambuta na nyonso tu bambuta machwa batelemaki ya solo bongo penza pona kotinda pena makasi na baimboka epi bakoko na biso donc nzambe na biso ne Kongo Kalunga atindela biso puissance mususu po ete tosola bongo pena kobunda pona kobima na indépendance na biso ya 1960 donc pendant ya liboso kasi omona bongo batu o bakotaki pena na nzela ya bapaya batelemelaki lisusu biso
bakoko na biso misusu po ete ya na babarante na bango wana bakangi matoi balingi koyoka baninga na biso te, bango balingi kaka kolanda kaka bacroyance na bango ya pamba. Entre-temps, les croyants aliénés par l'opium de l'église coloniale continuaient d'attendre Jésus qui viendrait en 1985. Ya solo bongo pena ngai nazalaki mwana muke kasi na 1985 omona ba Jova banani tout ba tel ba 1975 ba tele magi penza pona lobake Yesu azoya kalate. Yesu azoya kalate. Pona nini ba nali sa lisusu batu pongi. Donc musala penza ba yaki na moya mwana. Et ils affirmaient avec force et arrogance que 1975 ne passera pas, Jésus-Christ sera là pour établir le paradis terrestre. Balobi pena kino, Yesu pena na 1975, arozala pena wana po, nako zongi sa pena paradis terrestre nenge zalaki. Aujourd'hui nous sommes en 1988, il y a solo bongo pena lelo en 1988. Donc natango mfumanase makome mukanda oyo, Jésus n'est donc pas venu. Mais la parole magique, Jésus vient bientôt, résonne toujours et continue à faire des victimes en Afrique. Il y a solo bongo pena Jésus vient bientôt. Ezoko dondwa kaka en Afrique, ezoko bo mape ba africain parce que bazali ko bundela kaka mabele na bango. Toujours tata mana to komi na nzela ya zomi na moko. Donc a balobi à quoi bon combattre. Et sengeli na biso pona nini ko bunda. En 1971, les Portugais venaient de faire des massacres en Angola. En apprenant cette nouvelle, mon cœur était envahi par une colère d'une intensité cruelle. J'ai pris 3 chemises et 2 pantalons. Je les ai mis dans un sachet et je me suis mis en route pour aller les remettre à quelqu'un à Kitambo, donc Kitambo, pour comment on dit ça, Kitambo. Donc à Kitambo, qui était chargé d'aller les donner aux réfugiés angolais dans les bas Zaïre. Donc, c'est comme dans le Congo, quand les salakiers, pour nous dire qu'on a bunda pena pour na bazo ki mpoanza na bango na Angola, ya solo bongo pena to zaki basangoke, ye bazo koloba massacre kuna ba bomi bande kona so bazo bunda pena pour na mabele na biso ya Congo, ya Angola mabele ka chopa, mabele na Afrique, ya solo bongo pena ya zwaki ba chemise na yemisa tuna des pantalons pour solo bongo pena akende kopesa na mutu moko azalaki kosokipe na makambo wana ya komemela bandeko na biso oyo bazalaki kuna. Bazalaki na base Zaïre. Arrivé vers Kosbaki, donc à Komina Kosbaki, donc boye bato yebi bana bandal, bayebi Kosbaki eza po obanda Kitambo ya utaki bandalungwa po akoli na bandalungwa ni mwana nsemi ne makandala ne mavwemba nkosi akoli na bandalungwa esengele na ye akende na Kosbaki, donc akende Kitambo, donc afo akita na Kosbaki na mai wana ezala wana boyebi na pharmacie, mai wana ezala wana po amatati na Kitambo. Donc tant akomi na Kosbaki, je rencontre un ancien ami angolais avec qui nous avions en 1970 l'envie d'aller au Maki en Angola pour combattre les Portugais. Je lui parle des massacres et des nécessités d'intensifier la lutte armée en Angola. Cet ami, qui était dans le temps fougueux comme un lion, me sourit comme un mouton fatigué et dit: mon cher, j'aime toujours l'Angola, mon pays, mais je trouve plus la nécessité d'aller combattre, car Jésus vient bientôt. Je suis devenu proclamateur de la parole de Dieu et je sais que d'ici 75, l'Angola n'aura pas le temps d'être indépendant, que Jésus sera déjà là pour restaurer le royaume de Dieu sur terre. Alors, à quoi bon d'aller combattre? Ya solo bongo pena tango ya koma na Kosbaki, akutanaki na muninga na ye moko pena bazalaki na kobongisa pena makambo po ete bakende kobunda po muninga na azalaki na kanda makasi lokola ya lion po kobunda na Angola. Ya solo bongo pena muninga na ngai, muninga na ye wana, ya solo bongo mateya oyo, opium oyo ya peuple, e kote sa kilongo makambo mateya ba versa Bible, e kote leki muninga ya ne mwanda nsebi ne makandala,
ekotelaki mpena ntina misisa ntina makile komi kotambola na baveni na ye ya solo bongo mpena ye alobaki ke nakende kobunda nayebi ke angola eza mboka na ngai kasi nayebi ke na 1975 angola ekozwa indépendance te mpo ye ezwa koya deja kosilisa omoni ndenge balalisi motu pongi moto azalaki mpenza figue rouge lokola lion na bajurissement mboka na ngangola mboka na ngangola kasi akoki lisusu te opium ekoteli ye opium wana baverset biblique elalisi epongi aboya kokende na angola kasi biso nyonso toyebi ke angola soki ezwa indépendance ezali grâce ya bitumba oyo bakongo ya kinkuzu na banani bakendaki kobunda mpona nini barétablir mabele na bango toyebi ke force wana nyonso nde tozalaka nango eutaka kongo ya bakongo nyonso basanganaka bakendaka kobunda kuna mpo bakongo bazalaki na kimvuka oyo babengi abako na abako wana ezalaki kaka ndenge bato bakanisaka te kongo ya kati te abako ezalaki ya bakongo nyonso ezalaki alliance de bakongo do bambuta yulu bazalaki na kati bambuta neto bazalaki na kati meme mbuta Eduardo dos Santos aza faire partie ya bako baza bacofondateur ya bako ezalaka kaka kongo ya kati te ezalaki bakongo nyonso yango komona maître croquin ntango ayaka maître croquin ntango ayaka na nzela braza parce que muta yulu muta asalisaka ete mpo ye aya abengisaka ye na France matondo bandeko tozo tatamana kotanga je lui avais ouvertement dit que Jésus ne viendra pas en 75. À cela, il rétorqua que je suis un mondain. J'ai tenté de les raisonner, mais en vain. Il était fermement convaincu qu'en 75 ne passera pas, Jésus sera là. Arrivé en 75, l'Angola obtient son indépendance, mais Jésus n'est pas venu. Aujourd'hui, cet ami travaille en Angola indépendant où il occupe un poste important qu'il ne pouvait pas occuper sans l'indépendance de l'Angola. Ya solo bon pena bandeko lelo tosuki wana toko tatamana oyo ezali koya à quoi bon étudier toko tatamana na nzela na biso ya misato na mokanda ya zomi tuku na moko ya solo bon pena bandeko muninga wana ya longya konde makanda nde monasemi na 1988 ya solo pena muninga na akomaki kosala na poste moko oyebi bato bazalaka na Congo na bato na biso ya Angola bakongo bazalaka na Congo batangaka kitoko ntango bakendaka na Angola basala mosala kuna ya kosakana te yango omonaka bakongo so basimi mboka ebongaka tala prospérité ezalaka na Angola omona na biso bato tosangana bamanation wana omona mubulubulu ezalaka kuna na Congo wana Congo ya kati bulubulu moko ezalaka kuna ya kosakana te kasi oke na Angola omona bainstitution evanda baadministration baétat civil evwanda ata mpasi ezali me état civil evwanda makambo nyonso evwanda na kimia mpo bakongo basimba administration wana ti lelo administration Angola evwanda malgré mwa bulubulu eza mundele balinga kotiela biso kasi kota administration acte de naissance carte d'identité ezalaka ti lelo passeport po zongo folanda nzela oyo esengeli kasi biso tala mvola ngani na Kongo ya kati tozanga carte d'identité kokamwa mutu atambulaka na carte d'électeur kokamwa oyo na mboka mosusu carte d'électeur batilizanga ngo mpona vote soki vote esili obwaki kasi na Angola ekoma carte d'identité tala bulubulu na kati ya mboka na biso bato basalaka bafiche nini identification de personne babomi ye akufi azalaki ndeko na biso ya kesa na biso ya bundila Kongo asimbaka bundila Kongo na poto na Belgique akufi kokamwa ya solo mpona bandeko ya solo tokomi na suka bofungula miso bozongela bokoko na bino mpo ete ya solo bongo mpenza mboka na biso ezwa dipanda na biso nyonso oyo napesi bino na zola ngangu elendo na bolingo nyonso na mayele nyonso pe na nguya nyonso ingeta ibobo e ibobo